Saratola TV. Qui était là? Ah, bah, on a filmé vidéo pour naïe et la logo la preuve. Qui était là? Il y a une vidéo parce que sur les vidéos, on a une caméra déplacée. Caméra de surveillance c'était les manques à place jamais. Saratola TV. Ces images ici auto-tournées et la légendaire. Bana ya Jani ba oyebi saka ba leki na bango. Keti papa akufa, maman na binu nde mutabumi sa papa. Ba oyebi saka bango. Et puis ba oyebi saka bana wana. Même quand bana la brine, ba oyebi saka la brine que maman yo salaka mabe, ozaka na papa na biso ndako moko, mozwaka zemi ya leki na biso o na ndako libala. Saratola TV. Tobanda kuzela to kaliwa ya Jani na balabala. Voilà. Tozi ya to kaliwa Jani place moko kenda kovanda na quartier moko biba master na moko boy. Tozi la liwa ya Jani na ndaku na ye. Place akomaki na mwa chambre na ye wana. Eza na place moko te oyo biso tout temps to ki Jani akufi toyoka ke akufi na ndaku la brine. Eloko wana mutu tout. Ba comédien tout ya poto ba kamo yango. Saratola TV. Et lui a dit l'on dans la mukandate. Avantage il y a José peut-être ça parce qu'il y a José ça va genre bateau ba charama kamona monter maté. Ata ba genre bateau ba ça s'en foutiste. Ba comédie basé belé à kepoto tisi quoi mukandate depuis 2019. Na sera la Covid. Si le 2024 5 ans OK au mukandate au vandeli nini. Saratola TV. Ba comédie ba na poto. Soti bona mikandate bozonga bo réfléchir bien na Congo a benga na rabinote batela rabino limite te balba de so kitna rapport anjili ba kokanga yo. Saratola TV. Poto e bandi stress président Bobo na olobela président Bobo en tout cas au président nanga na ye président nanga na ye na lingaku ba jeté zonga papa zonga na besoin na aussi te plaît. Tous en a besoin de vivre dans la merde de Théâtre à Koufinango. Saratola TV. Je ne peux pas me candidater. Combien d'années déjà? Je ne fais pas que Kalamingte. Je fais à qui n'est Kalamingte. Je fais à qui n'est Kalamingte. À cause de la procédure. Mais quand on a fait ce moni et simité, il y a un an à l'ingarayo, mingi, zonga, vie, n'a besoin de mon vivant. Pour aussitôt la brune aujourd'hui la brune nomo ba salo makambo asali ya Jani na tongo na 11h na ziba ba la brune on a kisasa Saratola TV. Sort ya bana zani te bana bazana bango ya Jani kadi na osolo batani na kombo ya Jani te parce que bateka bango bazemi sort bana ozala bana poto bazai veiller bana poto baza trop éveillé et puis bana wana ndi baza wana tôt ou tard baoza kaka na relation à contact na bandeko na bango. Ofandi na Kinshasa tope na Brazzaville tika na yebisa bino ke sango ya malamu mpona bino eye bino bato bozalaki kolela na baservice lokola expédition ya bakoli par avion bato kouta Chine mpona kokota na RDC tope na Congo Brazzaville. Agence ISA logistique multiservice baye kofacilite bino tâche mpona baservice lokola chargement, paie de douanement et conteneur, full topé groupage, assistance commande, achat na Chine, topé, kosoma biloko na Alibaba, bazali pe na ba service ya règlement et paiement ba facture ya mbongo ya ba fournisseur na bino oyo bazali bongo na Chine. Bokanisi esili, basalaka pe suivi pe contrôle ya qualité ya ba produit topé ya biloko oyo bosomi na Chine. Otuninga adresse
soki olingi okutana na bandeko ya agence isa logistique multiservice baza na bango esika ya kobunga te soki kaka okomi na numéro 72 86 ya Avenue Flambeau na commune ya Gombe côté ya gare centrale oza mobimba référence hôpital HJ to mpe okoki kobenga bango na banimero ezali affiché elongo na bandeko ya agence logistique multiservice meilleur service fiable, efficace, rapide et surtout na prix abordable qui dit mieux. Hey, Keyo. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, liwa ya Jani Fai ebimisi bosoto pe ba secret nyonso ya ba comédien. Lelo yo ba comédien nyonso baza kolela po Jani Fai akufi. Il paraît moi si na la brune montaboni. Soko landi ba comédien belé ba kenda poto na ba obana Kinshasa ba o vivre réalité o Jani ako vivre na kachanda finale mais ba ngonde bazolo bate. La brune moto abomi Jani Fai to Jani Fai ye moko ami bomi video moko ya surveillance za kotambola na internet nani a filmé vidéo wana côté la vidéo wana émotion lokola mwasi o mobali na okata motema pa la brune eske ezalaki mwasi abandaki koya kodiongola ndeko na biso Jani Fai eske ezalaki la brune liwa ya Jani Fai isambusi via ba comédien to mona aka comédien mobali comédien zo sa fier na ba télévision ba émission ba charisme yoka réalité histoire à via Jani mobali ba olali so na salon moi salali na mobali musu na chambre mobali ba opeso ba condition mais soko leki na télévision lo lendo o wapi nde via ba comédien na poto bande ko yango mabala ya poto mbongo l'état poto apesa rabat mbongo ne accompagner na bondoki te na Kinshasa o mona batu bazaki na bolingo na bango bien so bakomika na poto double koti moi ça zaki na Kinshasa mobile yaki na poto basolaka na téléphone mobile yaka bolingo un temps moi si mokolo waka okoma poto ka ma double koti. Il paraît Jani Fai atikala robota na la brinte. Makambu na lobi ba secret somo eza obima. Na ngamba famille ya Jani pe ba lobi ba otika la brinte ti akukufa kolanda Jani Fai. So ya bana Jani zani. Bana la brinte ngo ba otala famille ya papa na bango ba kolakela pe mama na bango liwa. So ya bana Jani Fai rozani. Nanga mususu bako yoka bako akize mama na bango nda bomi papa bana wana ba okola ni loko ni na mutu makamba olobeze belé ba meilleur fan je vous salue bola l'émission oyo na Top Max officiel et puis bola l'émission oyo na Saratola télévision na linga bino mingi po bino pe bolinga nga mingi bo s'abonner massivement to koti pe na kati ya bokundo la liwa ya Jani Fai noko yams na pression mbote mbote mama Sarah mbote na bande bonyo soba otala biso boza ebele bipa inyo so bozuli ba Rolanda biso en tout cas merci pour la confiance na fidélité na attention bozo pese pa na biso boza la batali boso ko commenter pe ko partager ga émission parce que émission na ngana mama Sarah et kundola makambo ebele et puis e pesa biso ba piste ya ko keneti ko zora ba information ya bato to be bato ba la biso ba information pour na ko diffuser ngo à temps réel merci beaucoup parce que boza ebele
partout les amis bino na pesi bino mbote ba meilleur fan du monde de Mama Sarah lo ba bato bazara wana pona rolande la biso makambo to lo ba bato bazara wana pona like ka ba vidéo ko partager ka ba vidéo pour ekomela bande ko nyonso bipa nyonso ba kozala merci na lolenge bo soutenir biso et puis merci na ingénieur Josué Miezi dans la prise de vie merci Mama Sarah en tout cas to bande émission parce que makambo ko le baiser belé merci beaucoup noko na olinga avant to bande émission to mekana nuko ta la vidéo tout senga vidéo et puis to continuer pas de problème OK ingénieur Josué balancer les vidéo et surveillance Sarah Tola TV. Sarah Tola TV. Merci beaucoup na image Oebo tu coaches la biso. Donc je pense que Jennifer Yakufa tous la corne ya. Oui. Et ba émission za Salama, ba secret za Robima. Na zo soutien ko zonga na yote na etando ke pona ko analyser sur makambo e komi kobima. Vidéo yo utota la siko. Ndeto so la bo ingénieur Josué tikela biso vidéo ezaka balancer a bataka. Tango la vidéo oyo. Oza olobani. Bon, Mama Sarah. Oui, bisonio sur toi batoto kufa. Le pèlerin et ce monde ne nous appartient pas. Tu as ma belende de moi yemba toya ki ma boko pamba. Toko kende pamba donc quelque chose comme ça. Nous sommes tous des immortels et nous sommes tous des mortels. C'est l'unique, c'est le Dieu tout-puissant. Azala, Azali, Père Rosali, Bien Libela. Toi et Barara, Nzamba Azali, Nzamba Zo existé. Ngai, Liwa ya Jani na calculé en anglais belé. Mais tout commenté dans sur vidéo. Est-ce que vidéo oyo? Bande ko ba o lobezali jour ya Jani azo kufa. Mais na meki o tala pe vidéo en bien na moni ya Jani Amitiki libomunyo sopolele lamba ndenge zo tout mama déjà chose aki scénario il n'est ils à la bonne côté Amitika libomunyo soawa donc c'est naturel. Mais moi je me pose des questions, qui était là ah bah n'est qu'on filmer vidéo wana pour na yé ils à la loco la preuve Kakufiye Moko. Qui était là, il y a rejoint vidéo parce que si on a les vidéos, on a au moins la caméra ils ont déplacé. Caméra quelque part. Caméra de surveillance c'était les manques à place Moko. Tina elongi, timuta kati moto de caméra de surveillance jamais. Jamais. Et puis caméra de surveillance n'a ta chambre et qui au ça nini. Caméra de surveillance donc si bazara wana le roi moi c'est mobile caméra de surveillance et filmera bango. Alors sur caméra de surveillance et filmera bango c'est que en tout cas la brune ça les fort la caméra na be bolumbu na ona Jani ezakuna makasi ya et puis bolumbu na ona mobile wana mususpect ezakuna makasi ange banda ko longola rango héros. Mais je crois pas que c'est une caméra de surveillance. Caméra de surveillance c'est comme un drone. Non. Caméra de surveillance c'est quelque chose de télémarango ici comme on va tchango et ju angle moko boy tindenge Jani zo kata motema na se poser la question ni siko moni ba to ba bomi ya Jani soit ba ne moni ska ba question e bandi ko mitumana et puis ça to bitolo ba que ça buzz to et ça scénario moko ba sala
Na katika ya vidéo on attend une caméra de surveillance à l'écouter zo zoomer. Est-ce que tu as là que miso a Johnny Bimsama ya miso? Ouais miso na ouais ma miso ebima na omona. Je me pose en fait ngana mituni ba question est belé. Bato ba oloba ya Johnny bato musuba lobi akufa un jour avant. OK. Nde ba yo découvrir ebimbi na ye bato musuba lobi ange nde muta betaki ya Johnny. Le roi ya Johnny akoma ko bela parce que ya Johnny en tout cas abelaki. La troisième crise à ça les mêmes liwa. À ça la crise moko déjà à AVC. Alors mon tout déjà soit ça la crise à AVC a comme à moi retard mental en fait. Retard mental et comment. Donc déjà et y a Johnny réflexion to ko réfléchir vrai et comment il moukier. Donc ce qui ange betagi ya Johnny ko kaki kolobate et mimi na crise wana akufi ange bimi la brune abimi après ba check ya Johnny ça crise en tout cas ils a bloqué photo analyser sur ça ba hypothèse dans katika ya vidéo wana yo bima que kuti mobile non ça crise tout moi non ça crise t'as la réaction à la brune azo attention to on est na scène to changwa teke ya scène scénario ben via comment filmer ça bongo et ça ma bongo te émotion exatée et puis la brune en fait elle n'était pas motivée donc mon a monta kufa na ndaku nanga et kozalanga problème elle n'était pas motivée nga pa mon nga ezali nani nde azo filmer moto azo kufa pour la brune déjà na caméra te Johnny a mon kufa c'est troisième personne dans c'était qui filmait cette vidéo là nani azo filmer yango na habité sur les théâtre. Mais théâtre réalité wana théâtre banyaba lo bapege na théâtre mongo omoni ba bimisa ba théâtre Janity ebimeli tambola toye baga oye bima na techno malewa oye bima na film tel sko théâtre parti wana ye producteur wana wa sala film wana ay bisa biso ya théâtre ni ce qui est vraiment lié à Janiny mzaki filmer bongo Sami mokili Nathalie hein alobi to bande ko zela to kaliwa ya Johnny na balabala voilà to zela to kaliwa Johnny place moko ke na kovanda na quartier moko bi ba mastane moko boy to zela liwa ya Johnny na ndaku na ye place akomaki na mwa chambre na ye wana eza na place moko te oyo biso tout temps to ki Johnny akufi to yoka ke akufi na ndaku la brine eloko wana mutu tout ba comédien tout ya poto ba kamo yango ya Johnny akufi na ndako la brine ne bando bimisa makambo nyuso ebimisa eza pasi ya Johnny ayi motinda na kata a victime makambo ya Johnny aza quelqu'un oyo akimila yi makambo trop maman na ya lobi aza mwana na ye ali boso et puis ya mobali mwana na liboso ndaza la guide ya famille mwana na liboso nde orientaka baleki au simba bango kati bango prince mwana liboso nde apesaka lignée yana biso liboso abonga en tout cas biso be photo ça les photo bonga yana biso liboso amelaki bangi biso be to mela bangi donc mwana liboso nda lumière. Il y a un moment dans la vidéo, moi, les gars, c'est mon TikTok, mon premier fils. J'ai béni mon premier fils. Mais surtout aux Arabes, bon, on a besoin de bosso, on a même eu un sac à des bisous de l'Barnagi Mongo. Non, sac à l'Okako, soit l'Ikola, moi, nanga. Kende li bosso, ça la lumière. Li bosso, na yo mon lili zalaté. Ça la lumière place mon lili zato sac à li bosso. Ne maman n'a pas sac à li bosso, moi, nanaye. Mais moi, on a commis na angle, moi, commis fermé. C'est quoi ça, y est mon côté? Ben José de Londres va vivre à Makambo. Oui, il y a de Londres dans le Canada. Si le Londres dans le Canada. Charlie Malou, so Malou Charlie wana moi c'était na barati. Bakinda ka bonne José de Londres. Il lui a de Londres dans le Canada. Avantage il y a José peut-être ça parce qu'il y a José za ba jara bato ba chara Makambo na moté maté. Ata ba jara bato ba za sans foutiste. Ba comédie basé Bello à Kepoto tisi quoi au Canada depuis 2019. Na sera la Covid. Si le 2024 5 ans, aucun jour mon candidat au Vandeli nini. Ya na ngai. Subazaka voyager qui a monique simbita zongi na mboka. Zonga. Okozo pe li bako mususu obdendo ke obeki obeti li bako pe awa porte fungwa le place. Place mususu.
Pourquoi tu vas à place mon frère? Omeka qui a nazo visé États-Unis simbité. Omeki non pe Schengen. Yo kangamaka place mon repos en nini. Soit c'est quoi Dubaï et pesa melo. Kenda kanora à Dubaï. Yango il y a un adage français qui dit reculer pour mieux sauter. Mususu nengo kendela ko kende mabe. Zonga nanu. Yaka au travailler les sous-sous. Pour te oyo calculer que vendre 5 ans sans papier, au moins quand nzamba fungolio OK, mala moko boye 6 mois, 5 mois ozu mukanda. Et le connaît ça la passe ba comédie basé belé ba vivre dans situation ya Jana Kufinango. Arrêtez de complexer l'Europe, décomplexez-vous. Arrêtez de complexer l'Europe. Eza paradis te ba maman na biso ba papa na biso ba pe kuna bazo benga biso na téléphone ba poto eza passi. Poto eza ndenge za liboso te. Poto e beba. Ba to poto karabana otinda ba 1000 ba 2000 lelo ba kuma même bozu matanga na famille munda poto otinda $100. Ça dit poto comme ba réalité belé. Comment vous pouvez accepter moto na ba moyen awa na Kinshasa atiki ba moyen awa akiva na poto pendant 10 ans sans mukanda? C'est inacceptable. Liwa Jani ebimisi bo soto ba comédien ka ndingo lobi. Ebimisi vraiment bo soto ba comédien. Nous tous on a remarqué que ba comédien belé ba vivre na poto, ba vivre na ba stress, a mona moyen zongizate parce que ya kendaka de poto. Or le théâtre résuit elan mususu, théâtre résuit lelo va mususu. Il suffit aux zonga kaka. On dit ma admettre que na zongi. Sami mokili ya zonga. Yo kanti de Londres so zonga ba bengi ba théâtre te. De Londres a on a Kinshasa ba bengi te. Ba benga. Soki de Londres a cheke ba benga ete. De Londres ko zonga na Kinshasa. Ayi bata na moi 3000 to 4000 na yi afungoli pe chaîne. A jupe ndako ba no futela abandi ko activer chaîne Cardozo za na chaîne lelo ezotalama on ça qui c'est ça Cardozo yo kanti nga na chaîne bongo okenova na poto aluka mukanda olinga te o calculer awa akota mo 30 000 mo 15 000 mo 20 000 $ par mois mais na poto bando joye temps c'est la 2500 c'est la 3000 après comme le stress ba facture machin vous maintenant va na Kinshasa na okende poto na beti une semaine 2 semaines 1 mois na ozonga tant mieux. Président Bobo na yo na lingaraté soko moni kaka poto e bandi stress président Bobo non le président Bobo en tout cas au président nanga na ye président nanga na ye na lingaku ba chete na lingaka ye moto na lingaka makazi na comprendre président soko moni mukane zo simbate na yebi yo awa na Kinshasa nengo fonctionnaka zonga papa zonga na besoin na aussi te plaît tous en a besoin yo vivre na ba merde yo te ya jani akufi nango. Tous en a besoin te ofanda kuno zela mukanda ti après 20 ans ezo bimate otigi Range Rover awa otigi arrière awa otigi Lexus awa otigi palin ya bien na Gombe awa zonga ozano na moto na yo zonga président Bobo zonga zonga pardon soko moni na oui bien ça omoni que ça tient pas papa na bolingwa nzambe na lingaka mingi kibo moto na obenga na lingaka ngo parce que yo orienta ngai na monde à média na monde à TV na zao na zalelo zonga soko moni mukanda na yo moko zo yate zonga kozela ya moi cité okozwa merde moto musu nani yana nga kanto babi epedi bale kufa ite ye ve kutukuna za yeza na mama basiti ya kenani poto na ye sama kama mwasi wasir kana mwasi na yeza na wana vie nanga wana vie nanga ala mukanda tazuna mpe mukanda te combien d'années déjà vie pas que kana mingte vie akini kala mingte vie akini kala mingte akoza bana ba procédure mais ngana olobaka ve sobo moni esimbite ya na ngana lingaka yo mingi zonga vie na besoin na mona ko vivant. Pour aussitôt la brune aujourd'hui la brune nomo ba sali makambo asali ya Jani na tongo na 11h na ziba ba la brune na kisasa that's so sérieux pour na lingana ba mundu kwa kato mundu kwa bobo na lingana ba kote
pour baza ba yena nga donc on peut s'en va conseil on peut s'en donc quand tu sois linga à l'abri de mourir kuna ya poto OK pas Fabien à l'abri na ça dit quand de l'eau moi ma b na 11h30 minutes na kepa à l'abri donc il pas na bango sur Kinshasa na go yebisa ye quand on a janité OK boye bisa ndande ko na bino kuna soka meki kaka bobo kutana la bri ne moko boy ba sali ba jera bobo na keina ne pas mama ba bobo na salon na bokole kuna na ibakole na yebisi bango nana ke mama ngani na za na linga na sa des autres pas la bri no bobo zwa eza apeka na salon to ezaka na njili na kena sali pe des autres kuna soki simbité vaut mieux rééquilibrer pour mieux sauter. Arrêtez de complexer l'Europe, ça vaut pas la peine. L'Europe c'est pas paradis. L'Europe c'est Europe et Agamokil. Ne besoin de ça. Avantage à Malili, avantage à vie sociale. Awa pe awa tu vas zapper ba 70 80 ans surtout vivre toi na vie sociale en moyenne. Mais tout ça l'effort tout vivre quand on va tenir souvent vivre. En tout cas, il faut rééquilibrer. Il faut rééquilibrer. Oh et simbi. Ma belle nyo sauter épée ça me la rabiso. Eza muso epé ça me la rabiso ti. Ngaze na Angola. Na komi na Angola na moni vigu na moi bien. Et na ki Afrique du Sud na zongi Angola ba kanginga. Na sali 8 mois na prison. Na bi na komo raisonner ki ça. Ta on a yé ki ça na se relancer na ba aventure, na ceinture aventure et minga place na za ona lelo. Na ba ki so na ba yango so na kepoto na kokina beti tour. Na zongi ki ça. Na calcula raté na chaque complexe on a mutu na ngate ke fona kende poto na kende ko va na poto non poto lelo za poto kalaté ba ba somi mapango te lelo na kisasa en tout cas ba au travail dire ba préparer retraite na bango yango ngana yebisa bandeko nyonso arrêtez de complexer l'Europe, décomplexez-vous. Dites-vous que toza ba congolais pour vie ezaka na Europe te yaka na $10,000 noa au louer mutuka et koti plateau de bateke et katinzete lonelio au investir ata mituka misato makala we nanga créer dépôt na yo moko okomoteka makala mo so beti 3 tours aller retour na 10,000 okoma na 100,000 na makala okoma na 100,000. Donc voilà. Merci beaucoup Noko. Quand na nenga vidéo oyo eza na hypothèse mo tozomona te bato ba olobake Jani Fay ba beti ete mais parce que Jani Fay a costaud garo wana ko beta Jani tata za ya Jani ko même malade obi nga zaina ayaki akutotika bana na classe azongi akuti la brine na anjoana na mbetu en pleine action ba mon crise de juillet de kopoya. Il faut que nous crise à liboso ya jena salaga ezalaka pona nini. Et puis il y a mis balé ezalaka pona nini. Mais déjà il y a jani makambo ya sibiru alinga kufaka na crise. Alinga kufaka na crise masara. Tu sais pourquoi alinga kufaka na crise? Alinga kufaka na crise parce que mobali mususu umana ndako mususu akoteli obe a sonné. A sonné. Ndeto sonare pa na a sonné au moni sikoyo jani ayo fungola bo akuti no wana muta obeta akoti aketi na chambre yo lights kona sa wana sko bato ba ate bwaka bino misatu na kati ndako apo van na kiti oyo ka ba cri ya mwasi na yo na chambre mama ya bana na yo Noko oibika kili wana esimbate te il faut esimba parce que jani asibirango faut to calculer ngo esimba ki jani nataki émission na prophète Mo tourner une émission abi jani azalaki non pas seulement envoûté mais jani azalaki na kati ya nzungu parce que mobali ata mon côté maman ata a dépendaka na mwasi en tout et surtout au kokati ezane loko oyo mobali alinga ko partager te loko a mwasi ezati basi de fois kutu balobaka ngana linga te mais ba ebise mbala ndo mana mwa msano wana ya solo wana aganga esile muna lobi na bazonga ndina mbali na donc andima mbali akabola mbali ne mobali andima kango te même bible yango mo elobi mwasi oyo asali ekobo na kati ya couple soki okolimbisa ye en tout cas olimbisi me batu bayebati soit okabwana ni na ye
So on a place au bout de l'obara. Ce qui est olimbisi, il faut vraiment olimbisa. On a droit à rappeler à ta jour mon côté gars yo ngana kutu na kutaka yo mbala moko fardo wana ezonge bana biba tshana condition solo kuti moi c'est infidélité solo ndimi ko pardonner on ndimi charge nango on ndimi charge nango fois que obeta retour okufa une fois kaka oloba tala kutu yo bakangaka yo ba moko okomi charger yo moko soko komi charger parce que Bible pekisi ya ngome yo olimbisi yo olimbisi za motema c'est ce que bomi ya jani yango wana olimbisi mbala liboso mais nga na imaginer na koti boy pour kanya na vani na ofi na téléphone na ndako boy muta sonner na kena fungoli be na kutisko joango ayo lukasko mwasi nanga na palais nangai parce que ngani na ya poto muta liboso ça dit ngani na créer palais o sai crise jaka saka yo to saka pas de coup tout si ma saka dit j'ai téléphone yo za mutu ma ne me kabu ko ça pas sur le téléphone oh bi ba témoin zani vidéo oh José waza on va dire waza téléphone au bas c'est solo na ebisi yo ebani ndenge nini kokoko fu na fungoli bonjour na tout la yata oluka dadi a répondre ka temba moi le kinga na couloir pour fungoli porte couloir mba moi ko dans ta chambre nanga place na la mwasi nanga après nga pe na vandia wa TV et kanga mina ngope sala tele ofina nga téléphone oyo ka ba cri ya mwasi na ya mobali mwasi nangai mama ya bana nanga na ndaku nangai wana oyo kasko ba cri na oyo kasko ba cri mais na olo basko so na continue au déranger bango na zaka ba sisa ya jani wana yaka enfoutement pamba tena nzungu si ezana nzungu il faut eba skoko lukasko ko eba la bwina azabe kolonini nzungu ni na salelaki en tout cas et puis ebike tant ça ka émission de défendre azala roman na yambia de là ba appel mingi na zoariza ya baba si apoto ba appel mingi na zoa ba appel mingi na zoa ya ba jeune fille na biso mingi nde ba bengaka na ko zo numéro à mettre esa monga mama ngana mama mwana te numéro eza yango wana na TV ngana tourner ga émission na silisi soko kozwa yango wana imaginez donc baza prête ya kokanga mobali na kisi a manipuler mobali facilement so azamba na kishasa kanga ya kishasa so azamba na poto kanga ya poto c'est pas gentil ya jenia kufili wa moko en tout cas il faut que ça va te belle leçon bande on a besoin kenda poto so ezo simba te bozonga pas bozonga c'est très important jani kutu ye mtabengisa akotsa moi si poto mais moi ça bomi jani mtakotsa moi si na Turquie Grèce Paris mais moi ça bomi réaction ya bana to sort ya bana ya jani ezani nanga musu batu balobi na bina tikala obota na jani te abota na jani na solaki na papa à deux monsieur le maire de Rennes a ebisinga alobi yams soki jani abota na la brune bana wana bazana kombo ya jani te bazana kombo ya papa oyo basombaka ba dossier ya bana wana qui a sombi zembi à la brune azoze à la brune c'est comme mukolo wa chaki kas nde kopi basala yango wana la brune ateka bana yo moche izemi nga moche izemi yo teki mwana nga wana bango kutu basko place moko mais nga siko na mwana nga to a place moko te mais ana kombo nanga na ba kombo kana pesa ki yango ndi mwana nga na France a porter mais na France te yo siko na France na la brune sur place ndako moko ndako ozemi côté laki mbeto ozemi côté laki mais mwana wana bimi na mbetu wana akomi mwana ya papa mususu azaka na banli po papa nazo mukanda bana misatu mukako eliboso bapesa soki ba bapesa mundele te ndi papa ada expliquer nga congolais kaka apesa ka congolais parce que mundele comme passe ma pouvoir récupérer avec congolais ça la possibilité de récupérer comme mwana mais ils ont moins temps ils a procédure moko ko keni mo mulai bande ko belé na poto bateka bazem 7000 6800 lelo comme na valeur à 8000 9000
mon kande ko passe de le commune 8000 9000 donc ça dit ngana yena ngana sali be fort nanga na chezemi allez moi ça joue akiote kazemi ngo 9000 te bonga atake na sali be fort nanga na chezemi moi ça pesinga mukanda na zemi liboso zemi mi bala ata zoteka teka eza copie ngana yo mais siko ndenge nini na jani akufi azu mukanda te ah maman Sarah eza pasi ya jani en fait azaki envoûté na makambe belé ya jani azaki ma envoûté ngana oloba pa biso pa na biso bangala to akalowa baluba ça dit action biso bangala to akalowa baluba ça dit to sara effort na peur de nyonso me banate maman moi si moto éduquer na kata ndako ya mobali pour moi si a éduquer bana parce que bana bazo éduquer moi c'est tant azo éduquer bana c'est-à-dire azo éduquer toute une génération montante so bana na ba 5 ba robot bana 10 donc na okoma na ba kokolo wa 50 wana ba dépendre de l'éducation à bana nanga ba dépendre de l'éducation maman na bango oyo nga na pesa ki maman na bango. Donc, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation en général. Donc, c'est là, de génération en génération. Éducation, va koko nanga bazui, bango va occuper sa banana, bango atanga na zate. Au moins, que famille est à moi, on a droiture. Non, on a teke le roi na commis na poto, na ba réalité à poto, parce que bata poto yabisa soka ba réalité à poto. Et là, bata poto yabisa soka poto na ba réalité, poto na ba réalité. Réalité tende ko commis sanga makuda la pona na réalité à poto. C'est ça. Ce réalité à poto permet ngana zo mukanate, j'assume fona zo mukanate parce que na se préparer qui était à conséquent, soit eza et simbelingati. Mais ko réalité à poto eza te na commis na poto, moi nanga soka zuizemi biso ba komona biso ba yambe. Alingana lobake non na longoli kombo ayambe na bana nga na komo pesa bana nga bakomo matondo bana tango okola so nga na kufi bana batikala na komo matondo ba webisa bino ba famille wana komo na matondo yo amongo me komo matondo yo sandeni non yo amungala wa muluba me oleo zata kongoloto kabuya to nani yo ka komo no bolangala moza muluba e uti wa binzoka bateka ga yo déjà acte wana ya kuteka mwana c'est spirituel en fait c'est spirituel moto yo zo tekela mwana spirituellement oyebi eta et ba lien ba famille na bango azana recommandation nini na makila na ye azana recommandation nini na kombo na bango oyo na lengia ya mbongo obina teka nanu zemi na teka mwana oteki mwana physiquement oteki mwana spirituellement mwana azo appartenir na binote parce que il y a un impact et salami entre moto sombi zemi na mokolo na momemizemi apesi mbongo na ye alobi ke na pesi mbongo pona somba zemi na yo yo po ndimi na zuzi mbongo pona tekelo zemi nanga maloba wana tous sont au pouvoir de la langue maloba wana ya koloba na tekeli yo mwana na tekeli yo zemi nanga oyebi impact nene sur le plan spirituel et joué donc ngai jamais na ebité boya jani au bénéficier pe na o teka bana pour bénéficier na bango te o teki bana mo bénéficier na bango te bipa yo azali soka oyo kanga ya jani fai ateki bana mais a bénéficier pe na bana ngote pourquoi bénéficier na bango te parce que akutana ngina mwasi a cheke il faut akonza ye vi mobimba na molimo na ye yango wana makambo nyonso tosalaka na ntongo so tolamuki il faut tosambela. Ouais, c'est important. Il faut vraiment tous avoir une vie de prière. Non, que ça n'a parti mon bateau ba Hollande la terre. Histoire à Jani. Sort ya bana Jani tant ba hôtel internet. Batin suba oloba, maman bango mutabomi papa na bango. Côté famille papa na bango bazo akise pe maman bango abomi papa na bango. Côté ya batin susu babi bana wana baza ya Jani te. Sort ya bana zani. Te, bana baza na bango ya Jani. Quand ils ont sur batani na kombo Jani te parce que bateka bango bazemi. Sort ya bana uzala bana poto baza éveillé. Bana poto baza trop éveillé. Et puis bana wana ndi baza wana tôt ou tard baza kaka na relation à contact na bandeko na bango. Bandeko na bango baza awa na Kinshasa. Parce que Jani kuna na yo ndira bota bana soki 3. La majorité baza. La brina botika mwana moko na
garçon wana il semblerait que la brune na on dira za na zemi na ebité majorité bana ya Jani baza 11 ndemo alobaki do a sûrement baza 8 na 8 o baza awa ba osala effort baza la contact na bande ko na bango ata après 5 ans ata après 10 ans ces images ici auto tourner etika la légendaire bana ya Jani ba koyebisaka baleki na bango ke ti papa akufa mama na binu nde mutabomisa papa ba koyebisaka bango et puis ba koyebisaka bana wana même ka bana la brine ba koyebisaka la brine ke mama yo salaka mabe ozaka na papa na biso ndako moko mozwaka zemi ya leki na biso o na ndako libala parce que ces images ici restent légendaires maman ba image ko elonga lelo te tango bana ba ko découvrir rango ba ko et puis bana ba yebi wa mwasi ya moni ko kana Jani mingi wana ayebi ke mama na bango auta ko bota OK ayebi ke mama biso auta ko bota to na leki moko donc soka za curieuse akoyeba pe ke leki azaleki azamona papa na biso te donc maman da rendre service mabe na foyer maman da rendre service mabe na foyer bakangaka mobali na kisite mobali bakangaka na kisite tika alinga yo ngana bisaka soki mwasi olingi tozana monsta mobali okomi na edoka ngana kisi moko bayendete nde siko koloba make ba mongo baka bandumba bolingi nzoto tro nde bipai wana do mikangi ngana kisi do o mikangi nde yo moko po na biso okomona make tozaka bandumba te tosepesaka nde nzoto do après 5 minutes na yo lukao lokwa monsta mobali do to bando sa ba acte sexuel nyonso ke po ekolo na biso ya kabongo bakangi yo bakangi ngasko na kisi imaginez la suite donc yo moko o make o kisi fora fu wala buto okokati okozwa merde moko okozwa do yo ekozwa ta papa na bengi na téléphone ana o papa ya biso na jona pandi yango o mona mazuo bizua oyo eza ya kisi il faut na longola ngo bakanga mobali na kisi te mobali balakisaka ekaka nde ba bonne manière mibali baza trop facile en fait mibali ba capacité ba facile même à manipuler mibali ba facile yo zalaka nde mobali lingi ozala o manipuler facile atana koganga te atana malembe kaka yetani tala na bie zuna no biloko nako acha ndira ozwa te maki ozwa yetani na bie fito tela banana modi $. Asa ndira otinda te matindi ça dit douceur na okaka et ça lise makamususu manière no ka ya kozala na et ça lise makamususu ça o chaina kisi yo cheka il faut za mobali o chaina kisi akomi yo charge akomi zoba na yo ki ozuize ma mutu musolo bota na ndaku aota loka abu mobala ya koti na kata chambre yo pesa ba cri de joie kuna ya vandi na salon yo moko okomi okoma culpabiliser allez nganga ngope yo kena okanga na kisi akufa donc moi longola ezate voilà donc voilà maman Sarah merci beaucoup Noko Yams en tout cas merci bande gonyos tout bozili bakuyo Orlando émission parce que si j'ai Jani osuka awate torobana toujours ko continuer yango ti mokolo corps et ko bima ti moko punda po ba secret musu se ko bima Noko Yams na banda to komi vraiment na suka émission conseil ni noko pesa na bande ko na mibali ba comédien et puis na ba dédicace na bande ko mibali ba comédien soki ozana mukanda te réfléchir bien soki le problème hein mais na lingi yango olinga on comprend pe ko se be là et puis ba te bele ko se be là soki soki wana déjà bien kizela là on peut ça message à des émissions dans malamoro là ba comédien soki boza ba pedi botika soki boza ba pedi botika ya dudu soupu soki oza pedi tika Jérémy soki oza pedi tika soki dans le bien soki boa pede botika c'est le moment ba comédie ba na poto soki boa na mikanda te bozonga bo réfléchir bien na Congo abenga na rabinote ba tshela rabino limite te ba te soki tina rapport anjeli ba kokanga yo ndima ba refoulé yo mais ozongi Kinshasa makamesi la rapide no bosani nani sexta papa bimo bimaka lelo to belango lisusu non Kinshasa makambo esila rapide
garçon ba au sala nani ba sala sex tap ya PD na matanga mama Chako ba to koto tole la mama Chako ye na toilette na mobali na ye garçon nga zema ndefu boy ba mbale mibali mobali azo filmer moninga ne mobali ba o sala ka makambo to le belango lisusu to le bango lisusu te parce que ici là ba comédien poto eza paradité poto ko ki simbela yo ko ki pe o simbate soki simbite ba ndeko na nga ba papa na ngai bozonga to vana Kinshasa. Mais bocha molende so ça dit à 5 ans au moni 5 ans et koki ozuno mukandate kozela 8 ans te so boti na Kinshasa wa oningo za na mwana 8 ans donc soki mukande ezate luka mukanda c'est très important message on a roba na bayana biso nyo so ba comédien ba ba PD botika ki PD soki bo ba PD ba pe bana mikandate soki mikande ezate bozonga biso pe batoto ba PD te soki pe to ba PD te total à état ya fumangani na biso soki toza ba PDT total à état ya fumangani na biso pour les que tu as état fumangani na juju ba yebi état fumangani na moto na moto yebi état ya makambo na ye moto na moto ayebi état ya nzoto na ye mwana mobali nyonso ayebi état ya nzoto na ye. Tout l'anda le belité moto muswa nga za vena biso mo Anderson na lo balwa PD ma PD ta bala na mo standa bon akoli bongo na masala nga mo bigolo Dieu merci bako beko et le belité mo ya lwa neti PD mais noko a PD donc moto na moto aibi état merci beaucoup Maman Sarah. Merci beaucoup Noko Yamse, merci na Batunios tout Bolandi Biso. Tout prochainement dans l'émission Moussousou. Au revoir.